alobaki ete biso nyonso mokolo mitano tokokende wapi na Mabinga ndenge papa alobelaki yango tokende koyeba na Mabinga ntango wana makambo nini ezalaka kuna na 1921 na le 6 juin wana 13. Mosalama Papa Simo Kimbangu Mobadi na le 6 avril 1921. Moyumi Makamaleka na le 6 juin 1921. Papa lui attention. Baoyo bakubanga malamude bakena pembeni. Pamba te alinga kitende mutu moko abeta mutu. Ozarabana papa solo. Biso tukutuma mukimo. Donc eshaka tukokanya na pai mususu toka matabisu sasa na tumeme kuna kata na wana. Biso to lingi neto benga na yepa bate mpate tele kina mutu mwindo. Oh. C'est-à-dire vraiment boka na mawa lelo nazali na ngai na yamu esengo moko ya ndingi mususu pamba titu zalo kuma esika elaka soko na badi ko serikali susu to reculer encore vraiment binu mo mulir mo bana kapasa bato mwindo kasi ndenge nyingi amba sali biso ale ngaye soko na me simplifier ntina izali yompela na ngai na kokubisa esika mabete simplifiez-vous c'est tout. Nana zali mo conjuguer bakonji babwati kuna batu minene nga mama mfumo longa la nga mfumo de mikati na tuti oye loka pesi nga ina le batu ba mokonji te moka sate pa mate bufuka mi papa zali mokonji papa zali mokonji te nazali nde kona yo bele ba oyo bakofi lelo na buto bangwana te basibe yi so papa zala kana bangonana kasi binu pata bayi bangay zalo mamuke ya zalo mapas zalo fote na bidute ezala ki on dirait obstacle pata to franchir na isika tsi to komi sikasikawa mutu na mutu avinjina à s'exprimer mais ezali to utiliser la violence ou bien ko fingana ou bien ko tongana ou bien qu'on pense à des sous respect na mutoyo azana yidi bosote ezale ni ngona te bale korbo mukorma yinga to zala kyawa bazala ko le kakade fili awa bango na yibi te soko di kamni bango na jwana ki baya ko bondi la bisawa na kadisa bazala ki faire c'est-à-dire pour plus à 5 personnes toujours bazala ki mitana baya ko bundawa to ko yimite ba korbo wana te awa ezali na ko papa Simo Kimbangu mo vanda ndenge to ko vanda kana papa ko lutu na papa ko mbanza na ngai bona na biso to zali ko kende pate to kuma isika na biso elaka batata na maman le 12 septembre prochain réhabilitation ya papa mais zali ko moko munene événement tellement important et que ce que tu peux dire ce que yango eleki lisusu ba mama est-ce que batata bana est-ce que tu ko sepela to réhabiliter papa mpote to senga bolimisi mais si on se tout que se préparer pour to senga bolimisi na l'orgueil to tabola ndenge ba ko tia kabiso mukolo na mukolo bolingo mibeko misala makamuni sato yo to persevere na yango to zali ko kende mpusa izali na yo na ngai famba te tata na bisu ndenga ni maki kumona pass andimi yango basala kaye nyonso tu kasi ale makite oyo makambo manso mabongisela kaye papa limité pour na yo na ngai to mona balama 70 ans après ils allaient dans mon yo pas to kuma nano esika wala réhabilitation le 12 septembre le 12 septembre 1921 papa Bakangiye le 12 septembre 1887 papa Boutami
le 12 septembre 1991 to réhabilité papa mais événement wana vraiment bini besoin kumona ngolo kuna ile ko papa to kama tele kama mwana usirie yo zari mwana papa simo kimbangu nani akumbundela hiyo itumba mais soko bawo kinde bisi tena kumunda matwa kuroye kasi bangote ko bakaiza la kabango e bogo lelo nini mawa soni donc ça date avec son idée. Kami bongita. Ton di mabindi man dibate. Dibate wa balu ngana dibanda wa yakubundisa biso. Biso tuzali pana kutola mutute. Donc c'est quoi là maman na batata ndenge na sina lubi vraiment kambo yene kiawa zali de vie de moko monene. C'est-à-dire ngai na moni angolo kola iloko pamba tena moni na ngete soko de kamoni wana na moni amoti na ke yango ko pour retarder biso juste de malamu de toke na malamu mpate sele ki bana batunde ona majira ndenge mwaye ko bogote iloko izalite toujours na mututo kama tiba bitoto rotoke na Paris kasi na moi na kala si mwana mayela wazalite atotika bende ngona totika na ngona te bi soto ni ninde to bongwana o izara ko sala kama ninga ili fo bi sometele kama ngo yangwana bokotala ne si wana ko sengo bilimbi to kotala kaka muntu mwindo anongo wapi tumi bongisa izani tangu na yo pate ko kutamikano ya Tanzania na koliza na elimu sana lata ila mawo ya pua oye denga na lata ila ma dingo mususu lata ya bo wana de ibudira ko yitumba echika yonso tu yonza ni ya zanna yoana tazali pana kufinga na te tazali pana kutonga na te kwa teto sala mabete me tazali bana ilaka malamu ndito ko kusabila kawana tapya kusepere diboso pasi esego ko yakasima tatantola lakisi makabwebele na kati na mikolo batioso waza kuteaka na mwenye ite solo dika momboko wazalo ko kamataka yangwana kukumi tebisi kibela ka bango nyo surtout lavage na bango izalo ko kandaka kaisika wana yangwana malamu nge tolanda makamwana baza kuteaka bisu to sadi lengo poate tojwa lubiko na lubiko basanga bena nzambe pesa ngai nguya bono na papa simoge mangu pesa mwana leo asa njoto kwa ngona kwa tesa na biso bobali ko yima de susu bodu biete kasi daka bosanga langa di bonde lewana na papa pata pesa njoto kwa ngono kuza ko yima ka kona na sima nini ku kuza ko lubadini yo muni papa simoge mangu alekeo papa sima kimba watala kanga ite ngai na dalili ngeza kumtima kimba ngisoye sepela na yo kamata drapo na yo china no boko mobale mema yango echeka yo sokotena lekisa kango diboso na yo pate ngwara wana ngameke labisi yango kama tatira pona yo kutika muri susute banalelo to gani kama tatira pona yo oye ndenge basimeo ndara kwa ndenge mususu sima ya mo kitoko kutika tena maboto ya mo sono okuguzala na magwa na mkono wana ngana alisanaka na tata mukaramoso isikatika ya kumiko na ngana tikana wa esengo donc siko wana toka matazrapo na biso to meme yango tozala kosenga kaite tata na biso mukono wana akamata eloko wana joaki na papa na tata nzambe na koli yezu ndenge pate abaka na biso yango de bosonde to landa toka na kokuma isika ila ka to boko samanso tokani kibangi saye kama tazrapo na yote yango de bosona kuma na tata mwana pia ni musango amen. Bajelo ye dolandi te
tozwi likambo oyo tobombi na bitema. Donc elingi koloba ete na ndenge papa Simon Kimba Mukiangani azongisili biso a 0. Donc mama na likambo nde yango wana kolanda lisusu maloba ya bapapa balobaki nini po soki tata Molimo Santu na tota papa Simon Kimba Mukiangani atali kaka na bacomportement oyo tozali na yango malgré esi apekisi biso yango alimbisi biso kasi bacomportement wana toza na yango kaka yango papa Mfuma Longo alobi ete tolongola makambo nyonso wana alobi wana tozwa drapo na ye tomema yango nayebi te esika wana biso bajeune drapo nini wana papa Mfuma Longo papa alingenda kotima asengi biso tomema yango bizaleli tochange bizaleli ya malamu oyo bango bazali kotinda biso oyo lelo oyo papa Simon Kimba Mukiangani akali kotinda biso yango nde totia liboso tokweyisa te ndenge tobandelaki yango eke tata Molimo Santu papa Simon Kimba Mukiangani azongisi biso na 0 ya solo tokokendeke na biso toyebi na biso eke tata mwasi mama Nsilulu azali oyo toyebi na banza toza moke oyo toyebi te toza mingi toza ebele papa Umba yaka nanu awa opesa nani biso bisika nyonso oyo bapapa balakisaki bino oyo fo botambusaka na ntango bokendeke na bapeyi soki bacour nyonso esili na suka esika nyonso bokotambola na komba tata ya mwana pe tata Molimo Santu na lutumu ya papa ndenge apesi biso nzela po ete tomeka kotanga bisika oyo totambolaka oyo ezali ete balie historique basite historique papa awa na Nkamba tobandelaka liboso na mai ya Nkamba ndenge bapesa biso histoire toyebisaka makambo nini esalama kuna na mai ya Nkamba soki tolungwe kuna tokeye na makambo nini bayebisaka bino kosalaka esalama na mai ya Nkamba bokende nyonso. Merci papa. Kuna na mai ya Nkamba ebengami na Kikongo ete sima maza ya sima donc sima ezali ete mai oyo epekisaka mabalade nyonso wana ezalaka na banzoto na biso. Alors toyebisaka ete ntango papa Simon Kimba bandaki mosala soki nde apesi yo ntambo alobi ete kende kosukula na mai ya Nkamba osukula na mai ya Nkamba soki nde peut-être outi mosika bolali mais soki nde ereza bien ozwi ntambo mpe ozongi esika yo ozalaka. alo mai ya ntambo wana mpona kosukula mai wana il faut ozala na ekenge ya liboso ntango okei kuna obondeli ntango obondeli olati bilamba okiti na mai ntango okiti na mai avant okita na mai obondeli okiti kuna na mai okiti mbalaboko otelemi ya mibale otelemi ya misato okiti pe otelemi nde omati olati bilamba. Alors na ntango nezalaki ete barigole nano ebongisami te kokamola mai te oyo eza na elamba po ete soki okamoli eza kozonga na mai me
rigole ezali kuna nde oza kokamula mai ntango asali ndenge wana nde ozongi aloma bitumba mingi ezalaka kuna mpona kote ya bamama na kanisi papa toyebisaka bino ndenge yango ezali alors soki nde oza na probleme makambo mingi emonanaka na mai ya nkamba mondele moko awutaki na poto ayaki na mai ya nkamba akiti na mai awumelaki ntango molayi bayaki na mama nkako alors mitima epelaki ete tomemi ngambo alors ntango nde bakiti baki kosimba ye alamoki asili kaka ndenge ni boderange ngai makambo mingi nazali komona awa alors mai ya nkamba kuna ndenge toyebisaka bateyi na bato mosusu soki otoki mai ya nkamba bisika ezali kote biso batata likolo kote bamama mpe batiaka manzanza mpo ete batata ntango baza kosukula bamonana te mire oyo wana etiamaki mpe ndenge wana parceke na ntango ya kala tozalaki kosukula na batour me ntango emonanaki ete malamu mire esalema mire esalamaka bato na bato baza kosukula ere na bango kote ya bamama kote ya biso batata alo mai wana ntango tomemaka yango na bambuka soki okumi kuna na mbuka mai esili mwayo osala miracle mosusu ezali te bamosusu basalaka ete soki mai esili akamati mai mosusu na 5 heures de matin bake na susu bake kotoka mai soit mbula ntango ezali kobeta babimisi sani batie na mai wana me papa alobaki ete eza bongo te bamosusu abakisi lukola mai ya nsambo ezali nano na molangi to na bido ale abakisi mai mosusu po ete esangana ekumi kaka ya nsambo alo ntango tozalaki kotonga ndako residence oyo papa oyo tofandi badelegation bazalaki kowuta na nkamba baza kokende na bisika mpona koteya mpe kosala ntsinkani baza komenga biso barapport ngai nde nazalaki charge mpona kobongisa mateyi oyo badelegation baza kokende mpona koteya bato ntango barapport eza koya bamemelaki biso rapport moko esika tokei bato bayaki ebele mpona kozwa mai ya nkamba alo mena mai ntango esili tozalaki kotia mwa bamai mosusu mpo ete ekauka te alo ntango nazwaki rapport wana nayaki na papa fumambanza papa bobisika badelegation bazalaka baza kokende soki mai ya nkamba esili eske soki babakisi mwa mai mabe po ete mosala ekatana te helviti te soki mai ya nkamba esili moya kosala autrement ezali te toyebisaka bango ndenge wana bamosusu bisika bango bazalaka basysteme ezalaka ebele me toyebisaka bango bolanda kaka